Voilà, nous avons un papier, il y a toujours papier, donc 100% papier, 100% papier. Ouais, qui m'a l'angolo, Nzambe, la Moussibiso, les sous-sous, pour honorer le 22e anniversaire, il y a Servos, Niakos. En tout cas, il y a Poto, il y a Londres, il y a Paris, il y a Suisse. Donc, qui m'a venu Zali, le 10 février, journée mondiale de la sable, Toya, Kakocha, cher des fleurs. Ah, on a tombé en cause quoi. Mais le papier, les lots, il Kocha, Pierre, honoré, journée où il y a Kosatika Bichot. Mais les lots sont totalement, ceux qui ont honoré, il y a cause parce que à ça là, œuvre, et c'est là les lots dans le monde. Sur le papier, tant hôtel, événement, chaque les 10 au Yaka. Et ça, la condamnée, heureusement, qu'un jour, il y a un papier, il y a pour mémorer au bon monde, tout ça, la condamnée. Oui, si, pour Naza héros, moi je suis héros, Bichot Toza, héros dans le monde à Sapto. Moi, je biso toza le roi papa Lutumba Simaro. Ba veta boulay. Ba vena biso nani na bosani mususu. Ba zebele. Moni ba biso to riska ba fina biso pona ambassade oyo. Preuve net oke ba poto to okimate. Mais poto nde ba bi poto nde commission mbanga trop mais ba ça perd. Ezaka ka poto te faut apena ba la, faut apena ba ka, faut apena makango. Yo lokolo beta ka papier okenda poto o confirmer moni ke pona yo suka yango wana. Te lokolo na beta ka papier te lokolo na kenda poto te papier o eza œuvre ngana sala. Moi na moi ba masse belé awa so tangi ba yoji yamba moto awa. Au moins ata 1000 personnes baza bana ba yoji. Ozomona ngana kimande kolata bilamba pona dépenser trop na mamba bilamba. Na somba voir quand même bambo na ngetangisa bana ba yoji. Yango mona ngape na créer ligne nga. Là on a marché na ngokwa. Yoji yamba moto ba benga ke yoji yamba moto ngape faut toujours 100% papier usage. Vraiment 100% papier. Est-ce que banda bandi marambonsa papier? Ils ont mutu pe ayoka poso kolata papier logo la to yo moko kando valoriser papier. Te moni pièce na ngana te ka cher ko le ka ba couturier belé. Moni nga ba pièce na nga kenda na ba musée, kenda na ba exposition, ba festival, dans ba exposition. O moni pièce yo na lati yo. Fabrication à la tango ya robe. Couture na lati. Fabrication à la tango ya robe, ya ba papier. Ah, somba robe wana $1200. Et pas na yo. Pas na nga et puis na à la tango zong selingango. O moni na ba musicien congolais na otanga ba musicien congolais, mutaleka fabrication azate. Pour fabrication ndima œuvre nanga. Ngape fona ndima œuvre na e. Yango lelo zoyemba ta habita ne lobeli ya basantu. Toza toujours ne lobeli ya basantu. Pour moni seconde demi œuvre mutu yo pe ba ondima yo. Nous sommes biso tout toza ba artiste. Photo sala ba benga ngo ba change culturel. Ndenge to sana Jean-Charles Castel de Bajak. Yo sengi bondi manaka. So totalisco awa mutu to azoboya mutu na marque na mutu moko tazo ndima mutu. Aya lobio yo lati soki lati mwere oya ya lobio outi kato oya boyebo. Mais bozo ndima na te siko yo moko zo senga su bondi man. Est-ce que yo bando ya ondimi de nani? Omoni awa na ndima mutu yo akenda poto loko ande fois loko la. A part mutu akenda poto loko ande fois loko la nga. Ba soda o nga na marche. Vous comprenez? C'est le léopard de la SAP. Les défenseurs. Vous comprenez? Le léopard de la SAP, tu as la Barbara, tu as la Mijo, la princesse, tu as la Maman Africa, tu as la Maman Minière. Tu as la Bassi, on va faire sa biso lignée. Na me ba luku tuko lo bate. Vous comprenez? Parce que biso ne doit pas combattre. Tu as la thème à mon boy, ça peut manœuvrer bazar et belé. Ça peut manœuvrer bazar et belé. Bakenda kosenga mbongo chaque jour. C'est pas le bino pe vraiment kendo senga d'ailleurs kutu yo parce que biso RD Congo info ibenge de la presse bon baraté alo baraté alo bikutu yo c'est moko bebana na pere apesa bino so mbongo te boko mako landa ye boko mo marqué ti bo bebani na espo yo lo bike bango balanda landa ko senga bikutu bolanda te moninga ina fere to sagi na featuring poto kena musika te poso no bito sa une clip ngo bima grave to sagi na featuring échange culturel. Il y a des artistes, on appelle des artistes. À mon niveau, là où tu Paris, à Tindelingaï, message, pas directeur à marketing naïe. Sope Vasco Mabia là, sope à Tindelingaï testo. Boya na moni testo na ebi gaza artiste, na ebeke ya Hollande là ba non mais oh esengaka, pona sala sous clip na Mombi. Yo kanga na leka na TV na lobike, Mombi c'est là. Non? Pourquoi on attend combat faire? Pour la nina respecter ba norme ya clip o esenga kite asala. Ba norme zaika ki no apesa ki mbongo te. Mais non lo ba bongo ezani. Ale mutoki na ngai, ale mutoki na ngai. Ye ba futele
billet akende poto ngai mpe bafutela nga billet naoke poto donc biso tu toza balider to respecta nende mutu na mutu respecte mutu na mosala na ye 5 ans. Voilà, merci beaucoup. Papier, on a dit que yo amona mbinza to kota na palin to beta lisolo pena mobimba parce que venanga sezanga da senga ya bizo na ba papier to beta na lisolo bande bande to suka. Mais ba papier na lingi sko yo olo ba mona ya suka na ba kinyoso bazo commémorer mort ya vena tout service ni à cause ba kinyoso ba saper la vrai saper nyonso ba lati lo la ba papier à valoriser forme na mokolo. Ouais, dernièrement ça que to le matin ça appelle mokolo suka te ndenge to mesana ko ya wa to continuer koyawa et puis koyawa nde botela biso makambu omona ba projet bimaka na kati yawa konde tozawa ba manager bazawa eza ba bato bayaka kosala ba enregistrement ya ba artiste bazawa preuve ya nena na ba mindele ba uti Suisse pona ka événement oyo donc omoni si tosangani awa eza black te muta uti na propre charge chez bango mais to eto kutani awa eza milimo ebele kutani awa pona molimo ya mutu moko en tout cas pona okache ba mote na pesi ba mote na ngato Switzerland na kati ya Switzerland wana Julia Paola na bosani te ba eloko confessa papa na Ricom ingénieur Cédric Soki plaisir à toi Bradel Mavinga le géant catalogue na Paris pourquoi pas Modoro Jamfa Koferi oh là merci beaucoup papier nga fait na bosani te moi-même Ilinzemba na Londres moté ma tous pepele ya mbetolo le dit kuma c'est Nzambe ya Norvège vraiment comme tebele balobi chinois noir ya lo barazan Nzambe ya ba cameraman tout mais tant on a bon tant on a bon que bon reste nous ya et ça la game moté ma partie mais na bon game maestro parce que il peut à ça la ne bien que qui a la zone la bazar te chinois toza vraiment yo na pesa ko ba kucha parce que ça la déjà ça la bien mon président Adam Suluzolo président vraiment bana le 14 février toza na to yindi ça parce que biso tout doit na le 14 février événement ya munene les autres après événement o ya Niakos toza c'est événement ya Gradimu ya le 14 février na Dani Bokombe Tsunami merci beaucoup merci Moussala donc continuez Ndekoboni. Merci. Lelo ezali mokolo boye ko célébrer journée mondiale de la SAP et sengono ezani ni yakoya lelo kota la service Niakos oyo atikela biso mémoire ya belé côté ya ba saper ba émotion na ezani. Merci d'abord na parole na yo. Nazo ko pesa na mes condoléances na famille biologique ya papa na biso Etienne Tshisekedi et puis na famille ya IDPS tout pesi bango mes condoléances. Donc makamba sap o biso bandiango ka. Mais tozo mona ba saper manevre ba bimi trop. O ezali léopard to ya kapoto corriger. Tozala ba massa matadi ba massa ba uti par-ci par-là na ba na poto misupe na mona ba komi déjà. Baza idéologie na biso ya lika to yeko célébrer kaka anniversaire ya grand prêtre Servos Niakos akenda tika biso ba petit ne pe tozo bunda madonna via ipe bunda pe président Alain Badiachile azoko bunda pona biso ba petit na yeto za la calme Henri comme c'est veilla là des gars na sepeli bonjour monsieur lelo to moni vraiment boye ko célébrer journée o ya nene au monde entier bazo célébrer ngo za journée ya forme to ipe ko le laver na biso Niakos atika biso utakala mais to zongeli sur lelo poto to commémorer sous mémoire na ye ba sentiment na bino ezani ni tango yé na cimetière ya Gombe to ega pona ko commémorer vient na biso Servos Niakos qui est notre peuple de la région qui tendi wa même biso idéologie awa na mabele ya Congo et d'ailleurs na partout dans le monde si on veut reconnaître les Congolais au moins à partir il y a habillement donc biso to da ba Congolais c'est tout homme tout Congolais qui est sapeur. Tout Congolais est sapeur. Mais ce qu'on a une question parce que banana yé na remarqué le comprend ni bolingo ezala raté na kati ya religion qui tendi bolingo ko za nango meza nango idéologie ezo circuler depuis to ya ki ozo mona non mutu na mutu na besoin alaxa o ya latine des eleki ya moni c'est représenter na ko finga eza des choses eza eloko moko bien des choses différentes ya on to bo impolitesse wana impolitesse c'est rien biso kenda ba poto to yebi makambo ezala kuna ça donc tant to kenda ba spectacle ba bêtise ça maté ba injure ça la maté mais awa comprendre kaka ba mission apport nini eza na kati ya sap na déplacement ya okende poto apport ya poto eza nini na kati ya sap ezali des vrais collecta keno tu es le meilleur donc ba on ba kete baza ba meilleur non plus. Comment ça? C'est-à-dire que il faut en œuvre malobani olobaka nini yo lataka pose la choisir à okende.
bino tant boke poto elo ni bomemaki ya kokamwa ya awa na kin na poto elo ni bomemaki différence. Ok, mbali bosso to kendaki na poto na Paris l'année passée à Paris, on était à Paris, c'était pour faire quoi? L'exposition, c'était pour l'exposition. Tant comme à Paris, ngaza mona Kinshasa na mona poto te. Ngaza la ka mena kenda kana zongaka. Tant que tu exposé na Paris, et c'était yoji ama moto mda bengi biso a moni ba ke kaditoza atonga bilo lokola yeme. À sa place, moi, un peu maquillé les amis, mais à zo sala makambo solo. Alors, tu exposé qui? Et puis, dans ça, que change culture dans Jean-Charles Catel Bajak. Oui, Jean-Charles Catel Bajak, mon colo PMI au monde à cheval, on a yende. Alors, il y a Jean-Charles Catel Bajak, à l'attaque bilamba kaditoza. Donc, banda bandi mambo rotonga, ça fait 76 ans. Oh, il y a une vie, il y a une lata, et l'amba a coutué mon chouchouté. Mais il y a des bossos dans la vie, et il y a une kaditoza. À mon que tu dessines bien, tu sais bien contre, je vais porter ton habit à boulata qui est l'amba. Et par après, na outil exposition à Fribourg pour la 40 jours à Papa Wemba. Et c'était à l'hommage de Papa Wemba pour la 40 jours. Tu as en Suisse, tu sali exposition, tu défilé, tu sali et puis on a été invité à Berne, à Bienne, à Zurich. J'ai maman. Oui, bien c'est moi là. C'est que ton débat un point. Na outé komona. Dernière question nangai. Différence ezanini entre sapeur na modéliste. Est-ce que parce que moi me sois comme ça que non, ngana sapeur, ngana modéliste. Est-ce que mususu rapé ngana sapeur modéliste. Na ngino peut savoir moi différence moi ba o bazolanda biso ba comprendre différence des entre. OK. Modéliste azali mutu oyo yenda créaka. Pour sapeur alata. C'est lui le créateur. Alors sapeur Adam Mutu Oyo alata kazo dindana ilamba na nzela mais on a couture on modéliste ça il y a couture to super ebiote siko yo ozanani ngana za styliste modéliste et sapeur. Donc je suis à la hauteur. So muto boyo boy na yo ben ngana za yango. Et par après, Nalingana c'est ça, c'est bâtiment. Madame, oui bien alphabet bien, autant bien la classe. Yo autant bien. Peut ça lettre souligner. Peut ça lettre, on peut se que Lorenzini. Jean-Charles Catel Bajak. Dire que Bikambas Daniel Lecteur. Al Pacino Ambrosio. Serrouti Carlo Pilatelli. Dire que Bikambas Daniel Lecteur. Zara. Bon, danger et ici. Bon, mais. Mille tornades. C'est routier. Z. Sarah. T'as quoi qui pousse? Z. Sarah. S. Sinon la risi. V. Valentino Homo. N. Nino Serrouti. P. Pascal Morabito. Marité Fotochico. Ça va, merci beaucoup. Marité X. Ça y est. X. Issei Miyake. Toke. Umberto Ginoxetti. Kadito Zakasamoto. Olivier Streli. Wilfried Stri. Michoboni. Ouais, très bien. L'autre a célébré journée Oyo, il y a Mounen et puis Kota la souvient Nabiso c'est votre Niago soit Tikabiso Utakala. Mais pression à les années tant au comi Kota la souvient, Nanengo Betiba forme, Moni Baningano peut Betiba forme, mais pression les années. Oui, en tout cas, pression en tout cas vraiment, Nazana toujours qu'un souci, Nazole la vraiment, bah poto, Micho la princesse, Yole la caca, non la caca toujours, Biso Bastard au Kufa caca. Donc les lots fêté 22 ans et Banda Papa Nabiso Tika Biso, ça fait 22 ans déjà. Donc le Kwaza Bilamba, écoute, Kufanga na botama même pas. Na botama te. Comprendre mais ça qu'a développé na développement ça moi mke. Ba maman mso mikolo poto basi moi kala. Basi moi kala. Mais mambo bilamba basaba innocent tout cas vraiment to saka na ba souci ba mes condoléances belé na famille papa Tshisekedi. Mes condoléances belé na famille Nyarko. Mes condoléances Mijo excusez-moi na kati maloba balobi moi si esengelo za na libala moi si esengelo fa na libala mais yo moi si mobimba o mi pesino kaka na forme est-ce que vous l'appelez un jour au bala au fa na pena ndako libala non nazara déjà maman junior na Ketia nazara déjà maman junior na Sentia donc mtu na mtu azan façon na ndenga vivre na vie yo po fandi na mila mbalo za tamsu yo moko moi c'est jeune à côté ndeni ba film su ba baza ba catcheur ba film susu ba film susu baza ba basketteur ba vanda toujours na mibali et dérangeant ba on est dérangeant on te ba mais ça na déjà
ba mesana déjà donc ça pe ngapé micho la princesse na mesana donc sona na ba pe na se sentir bien et moi sona vana ba ninga na ba se na se sentir mal à l'aise na mesa déjà ko vana ba ninga na mi bali mais na za moi sine ba su bazala na saka na mobile na pe na pesa respect Harry Weston. Merci beaucoup Micho Torozo sous une interview mo mususu bena mobimba to solo to beta masolongo ya sap ndenge zalaka. Merci. Balandi tu ya RD Congo. Na informer ka ke bana poto tema mbwa bilamba nga ba tanga na ba livre ba tanga na ba pano ozo comprendre ya le bela ko tout trotter ozo comprendre ba tom so baza ba finga bana njili papa a confirmer changu en plus nga micho nazalaka fier. Voilà vous comprendre que toza siko na capitaine de l'équipe Balobi toye toujours wana to beta masolo ya sap parce que les journée oyo toye barande wapi ba vrai sapeur parce que ba sapeur msu ba sapeur asimandaku ba sapeur msu ba sapeur ba uti ba lac mwewo ba ye awa ba ye koloba trop mais toza siko na capitaine de l'équipe masolo ya ndeni masolo za pepele mais au prometteur ngelo mona ebite so ko sanga sous plaisir wana na micro na ngai obetelo ko ebisa kinga ona so et ça la bana poto nyoso bien babilo ezebele ba restation non restation te yo ebisa poésie o ebisa poésie wana nano ba yoki yango te mais ko loko za micro ya ibenge de la presse na olinga pena o sepelisa ba o nyoso ba linga ibenge de la presse na poésie wana o la ka kingai la yambi que tout le monde ba ya pona yoka poésie wana na zanga moko te na ensemble ve na communion za wana talaka touchi ba moskino ndenge Cyril kina fumuki mbango azolo ba po ba lelo nde yango yo moskino nem to beta mana poto o ayebi vitesse nde ya comprendre masolo to ça la poésie wana mais to kota na kati la poésie bombele yango na kati to ça na kati libanda pe to dispatcher na ba chaîne tenga lingi siko ça la non sikoyo bana poto ba po biso to zo toujours en avance bana poto ba sentir no chez Gradi mu makambo za di mu ya na boite soko zonga en avance mais rozwaka une partie au monité et un problème te mais voici Circe Lokoto le spirituel, la figure emblématique, l'hyperchic de la mode vestimentaire et le gourou du style. J'aime la sape et le mode vestimentaire. Oh sape, oh mode. J'aime la sape car je suis un sapeur. J'aime le mode vestimentaire et le mouvement des sapeurs. Dieu a tout créé. Il a créé l'homme et la femme et les plaça dans l'Éden. C'est après avoir commis les péchés, n'est-ce pas, que la sape a vu le jour. Peut-on parler de l'existence de la sape avant ou après le péché d'Adam? Le premier habilleur et créateur de la sape, c'est Dieu créateur qui fit Adam et sa femme des habits de peau, il les a revêtus. Vu le climat actuel, la sape et le mode ne peuvent pas avoir de limites dans ce monde. Merci beaucoup. Na comprendre que vous êtes aux un belé zate, mais bon na poto nyoso bazo landa yo, au pesa bango message ni pour la journée oyo, ba ça perd nyoso bazo célébrer. Oui, fait aux à l'assemblée na yé moko l'homme de plusieurs blousons, Patrick et mec ombre jaune. Pourquoi pas bango za pays pour se batambola na trésor ngando pembeni et en plus na fumu kimbangu ya forme Cyril Kina. Na bosanité venanga sur chamala. Na bakini déjà Freddy de Mulhouse na pointe donc Didier Nzongo mokonzanga ba Trésor Ngando maître Kemskeman na Paris à l'innocent scénario l'homme de plusieurs vitesses sans arrêt l'homme de première ligne Nzambe ya bilamba Jansi Mouchi on a voix qui était à Junior Mundele forme Soukali oyaka trop déjà capitaine aleli to kota na kati to so ce événement ndengezo continuer balobi ça perd véhiculé et puis maman peut comme mystique hein bilamba ekoti suna véhicule na kati Nambo ça se faut Nambo donc yo bilamba et yana 4 sortes eza elamba mutuka mbongo lupango o tout nzamba tini mutu a vivre nani mais ça perd alobela kaka elamba yo soko mo lobela na ba mituka na ba mbongo na ba ndako moi taka makambo pe comme mystique sikote comme mystique te na lo parce que eloko o ya grand complet pour na ba benga o saper ya kaka aux zampiake o ya mandia mais so zangse lo mo parce que na ba ndeko no kuna balobi un vrai sapeur pour te confirmer que ça sapeur il faut voyager so yo on va taka lisolo mutuka mais voyage peu moins que ko voyager dans le voyage na voyage combien na matin avion ulia balobi eloko zo renye malewa debo wa bombole balobi ni malewa avion do lia malewa avion au moni malewa avion na ko bango te présent na ngaza a pipe livre ça pendant na livre ya mboko te na voyager na lia malewa avion na yebi mamutu ya avion au mona léopard ya ba sapeur mususu ozoya na léopard oye batino zo sela te olati no elamba mais oye ba elamba ngana tina nini te mais biso to oye elamba o to zo lia na elamba to zo bokola bana na elamba to zo somba mituka na elamba
parce que na minute osoro kozwanga ngape ata na njiba odako masola mage tozo lelo ba saper rebelle to moni bango ba awa tozo célébrer journée oyo vena biso Servos Niakos atika biso mais ce que Cardozo tangu yo ye oyende pona Servos Niakos ce que yo bulaka nini étant que oza saper est-ce que un jour bako yaka pe ko luka ke no Cardozo asala marambo na mboka to ke no célébrer pe journée na est-ce que au raisonnable elo wana na raisonnant parce que bino ba qui on dirait moi j'ai déjà surtout Léopard Léopard a qui m'a Léopard n'a bêta bango tout. Non bon ça te passe que jour il y a événement ya papa ouais mamututo a qui embrayé. Mais le 24 avril ba ressort ça ba image. Yo moko ta ke boroya nanda ko boroyeba ça perd nini a bêta ka bango. Parce que n'était même papa ouais manga lo bango na remplacer. A puis personne ba qui tonga to bomba bango. Parce que au Léopard de la SAP voilà mais balobi on dirait pe événement ya vena biso na mipanzi ya Braza kuna au mona na te ba événement ya Ahmed ya la balobi yo mona na te ba invitera yo te na ebité Ahmed ya la pour na inviter nga foyer ba pe frais parce que kokata na ngambu biso to yo moto na lo bana tanano na l'action na bona ko l'action ba mbongo ebele bon omoni mambo to na esa bino omoni o ya neti biya suka $200 na basango te ya mobimba wana siko tango bimisa boye po pesa baninga devoir to ke devoir bala mbongo te ebele basape ba mamania Sautez! On n'est pas demandé. C'est Carlo Pignatelli. Ça coûte trop cher. Ça coûte tant. Il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir beaucoup de pognon. Allô? Oui. Colombie? Chila. Oh, Yambi, oh, baby. Yambi. Loco. Le 10 février, journée mondiale de la SAP, c'est la journée de l'eau, c'est ma cérémonie. Et on est tellement mondial à la chiste. La municipalité, ça garde le Boussé
Likati. Abezata, olalita likola tombo. Kula mambo. Kula mambo. Nazala ngata masisa. Nalamisa kadima. Kula mambo. Basa kolokola Yesu masia. Tosola atali solo ya suka. De la religion qui tienne ah Moussa qui ningu kaka osolela yala batolela tolela yala baginini akona pa alemane Patika Sengare, Léopard, Asa oncle ya Servo Signakos take nganche nena pesa rapport mon peuple congolais ba okopal grandeur ya Servo Signakos Signakos ali kola mutu nyo souteki prince maintenant lelo atiki biso na opese parole oyoyo pona komoleka na mboka na biso mbutu mbutu koti makasi na kati ya mboka na biso niveau ya politique partout alors ya Adrien yomo bitango kufaki mapa ombela lobaki ke mokile kufi batati tembe medikamo ya tomo kende eumona na miso sala po ke mboka oyo etambula na façon nyosu ke na nguya nzambe etamsa mboka oyo manguna pa pa so ba na ndenge okoya suki ya ndenge ni na tuka koko ngalema ku chef mombele pas ali awa braza nyosu tu wana sima na biso to pesi pouvoir et pas na bino bosala makambo na mboka po o tozo organisation ya biso te bino bosala makambo na mboka na bino merci beaucoup le monde ya sape mawana ngai o mawana ngai nana kolela nyankose mawana ngai mawana ngai o mawana ngai nana kolela nyankose mawana ngai mawana ngai o mawana ngai nana kolela nyankose il était une fois les Nantes, Servos Niarkos, le pape de la religion qui tient en kaka, Moussa Gindingu, Dada Osson, Kidoda et Keko, Zolela. Tu n'as pas dit. Yalo Betolela, yes. Merci non la presse, oyo compagnie biso en journal lelo. Ndenge tala kaka na batu nyonso ba fan club na biso ba continuer sur gouvernement. Ndenge tala kaka yaya lobaki nini? Tolela ete. Biso to respectera maloba mowei. Alobaki tolela ete tolata. Ndenge vekende, ndenge batu tu ba rokende. Eza makambo oyo ye ata idole. Si biso tokenda poto, toza visa le 10 février. Mukoya kufa. Yango journée oyo etalaka journée mondiale. Au monde tous les races roya ba mindele ba roya, ba tutu ba roya à cause ya Servos Niarkos. Donc biso ba descendant na yo. Olobaki tolela yo to landa idéologie, to lutter contre délinquance, to lutter contre kuluna. Vaut mieux que la sape. Nous les sapeurs, tous les bateaux to édicaramas à travers pays nabiso, à travers partout dans le monde. Les lobana bakoma rolanda ba sapeurs, to koma la kisabana ndenga kolata,
tolongola kimoyibi tolongola mabe na kati ya mboka kolata eza nango mabe te soki otali Genèse 3 verset 21 Dieu n'a jamais voulu voir la nudité de l'homme après le péché d'Adam. Donc kolata ebandaka na jardin d'Éden bavie oyo ti lelo biso bapeti na ye tokomi batar tokomoyebana partout bango mutu babandaki idéologie tokobosana maloba mowei te ekenda bato tika bato biso mpe bato totikali na mokili tobanga nzambe po nzambe moto apesaka souffle de vie yango monike na moke oyo toza nango ve toyo tikelo flair etake bapeti na yo mpo bato basangana boye bajournaliste baya boye eza mikate te eyelakisaki ozalaki na pouvoir mombele ti omonaka bato balongolongoli chez bango badefi baforme misu baforme na bango toye tokutani mpo na histoire oyo kitendi tokoti tokotika te kitendi tokoti tokotika te eza religion na biso tokosenga kaka na bakonza mboka tokosenga na chef de l'état asoutenir biso tokosenga lisusu na gouvernement basoutenir matanga ya titi biso mpe basaper tokotika te yango monike toyotika clair mbula ezali konoka nayoki lokola bazali kobenganga na mongongo ya kula mambo nakeye nabenga lisusu kasi ngombe azilenga makanda ya sango mpe ya mawa nako na kati ya wele mama mayele masilio mondele asala biloko ya kokamwisa alongi te kolamwisaka moto awe ata yozali libulu ya falanga iwe na kisi bokasi wakolo toyaka kokuta mokili yango lokola pe ekotikala kula mambo lelo ya mboka Congo